Shalom, la famille, soyez les bienvenus dans l'émission Tosolo la Bible. Mungongo eza bien te. La prière est qui na mungongo. Soyez nzambete nani lisusu faut continuer kaka na ba prière. Mais faut ka toloba okwaya oloba eza mukie. Bon, ndenge naloba ni par là. Oyebi atanke bana nzambe, attaque ba chrétien, attaque ba servante ou serviteur de Dieu. Oui, ça là ba dossier mususu soki na réseaux sociaux. Maman, papa, koloba na ote. Yo talaka na misu. Yo kende ka osala système ya cache-toi. Bondela nzambe. Pona dossier wana. Nzambe ndemba aibake bandeli, nzambe payo kaka aibi na suka. Ko lapide no pété, ko critiquer na opété. En tant que chrétien, yo bondela na yo kaka. Oye bien jour na lala ka nzamba zol balanga lobi tozaki sope likambo yebo lobi kota pe ya loba te lobi te kota oui. Nzamba yol balanga lobi soko moni ba erreur ya ba serviteur servant nanga basali nanga ko complain te yo prier kaka banana yo kabongo na bikoti saka isusu te batu bazo ba mama marika solo bate na loba nini ngala intercesseur nazo prier kaka na eloko loba te nzamba ebe bandeli ayebi suka vérité ezalaka nzambe mutu ayebi yango nazo prier pona famille Mama Blanche on a vanda na ye on a bénéficia na conseil neti lelo eza gravé na mutema nanga na bénéficia na prière apôtre Marcelo Tunasi na bureau na ye une fois deux fois plusieurs fois donc nazalaka pona prier ezaki liboso so ba yo finge boye na fongoli Facebook nanga na ye ko défendre mais serviteur de Dieu dossier oyo esengaka babiso to bondela to défendre na eloko te to bondela nzambe moko nde ayebi vérité. Alors nzambe moko justifie yo Bible obi juste okoya 7 fois pe ako s'élever 7 fois. Merci.